bato batigre eza batigre bandeke eza bandeke me yo ozoloba banani batigre banani ba tigre eza tigre te ndeke eza ndeke te et pourtant oyoki ke komba batigre ndeke akota baene na biso ebele peut-être oyo balingaka te mwa eloko asika ekota nde balingaka bagarde ke non basingelo wana eza musique te kamboleka sikoyo y a pas une chose que j'avais pas dit makambo ezoleka sikoyo ke mais omoni bajeune oyo bozofrene bango nde lisusu bakoya sikoyo ko poursuivre vision olobi nani rebo nakeba shokutu donc suka. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmac vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac. Aussi d'être toujours là. Et un grand merci à tous ceux qui nous suivent. Sylvie Bongo, Jambo, merci à D'Angel, le clin spécial à elle aussi. Alors, fidèles téléspectateurs, comme vous le savez, nous l'avons dit dans cette émission, nous allons recevoir pour vous cet artiste musicien qui m'a dit « Papi na Orlando partout ». Je lui ai dit « Ngapé na Otikota, sur Orlandinga, ngapé na Orlandayo ». Il est déjà là avec nous, je vais me lever pour le recevoir. Voilà. Orlandi, Orlandi, Orlandi. Bonjour, bon dimanche. Bonjour, bon dimanche, Pierre. Ça va? Oui, Yoga Saini. vous avez un moustique. Kozanga oyeba, on a problème. Ayo. Non, Kabelo, hein? Yo mo yebite za pour la nini ma pré au changer tout aux ans on a parlé. Mais ah minute eza okimisa bangungi. Pas de problème. On va une émission calme matin. En tout cas bon dimanche, calme yango wana. Bon dimanche na balandi na biso nyonso balandi ya B1 Music. Et je suis très content d'être là et puis taka lelo na lati penza au penza esprit na biso ba UPA donc deux fois te. Yo na UPA. Kasit na pesi pe mbote na président na biso ba UPA Gas Fabulous azolanda ngasi ko. Tala nena lati na bimi rapper pet. Mega no rapper kasi. Hein? Mega no rapper. Ouais. Oui, biteke na rapper rapper. Mega non. Ah, oui bizembo moko to beti na Nigeria moko. Oui bien. Mega non ko rapper. Bon. This gang is a monster. Depuis le Congo Kinshasa, Molodo ilide ya mboka, pobo ya foza la kaliboma. Oyebi combien de bitumbanga na bunda? No. Combien ba explore na sala? No. Tapa Gucci yamba, ta Versace yamba, tana kitoko ya Snapchat. Ba fière Ebola gang. Et le côté na poche gang. Je te donne pour mon phone, t'es moche gang. Longwa tu m'étonnes gang. Mayokun. Talelanga papi oyo. Akwei na pula mabe. Gang, gang, gang. C'est à one gang, gang, gang. Oui, bien, oui. Oui, bien, oui. Akwei na pula mabe. Tena lobiga, kolobi na rapet. Ya ona tuli. Si yo ndo zawa. Okanisa ki na rapet. Yo no zi. Mais na lobi yo ba rap na yo na makamno nyonso na musique des okende. Faut zara ya matumboli. Ya ba Eza rapet. Naturellement rap sa matumboli na ebi yango te. Taga nzembo Fabrice Abimisia. Kinshasa ka boy. Ah. Soko zana mbongo ba Orlando ka boy. Mukolo okpe ya ba Otalo ka boy. Nous allons ce soir. Donc les artisans de hip-hop, c'est un peu l'esprit. Inosbi. Ça va? Ouais, ça va. Levé de l'état d'urgence, mais nous sommes appelés à continuer avec les gestes barrières. Nous sommes appelés à vivre désormais
na corona oyo. Un message d'innocent, Walumé? En tout cas, c'était difficile. Hein. C'était difficile, mais je suis très content parce que biso tozana mboka oyo vraiment il fallait moi batu bazongela misala parce que c'était déjà difficile avant Corona. Puis Corona peut bloquer ma cambrebele. Donc c'est un soulagement pour moi et pour beaucoup d'autres personnes, pour la population aux là. Et puis voilà, le monde aussi va continuer avec, comme j'ai vu un message de beaucoup de docteurs, le monde va continuer avec les vivants, mais il faut bâtonner, déconfinement, il a fin à Covid. Donc il faut continuer à respecter les gestes, comme tu viens de bien le dire. Et moi je suis fier, quoi. Merci na gestion ya mboka na biso, bakonzi na biso, il le fallait, quoi. Il le fallait, et cela dit handicaper presque le programme de tout le monde. Le monde s'est arrêté, comme je ne cesserai de le répéter. Et aujourd'hui, Innocent Balumé, et dérangeant qui paie, moi, le programme non sort. Et qu'est-ce qu'on en est aujourd'hui? Bon, je pense, c'est comme je l'avais dit dernièrement. Moi, je suis un artiste et ma cambouignon so ezaki prévu parce que j'avais vraiment une longue tournée aux ezaki déjà en cours. Nous soana et s'arrêter parce que voilà, il fallait qu'on essaye tous de se protéger parce qu'après, si on avait vraiment envie à cause de la sous tiba héros tozana bomoy, il fallait vraiment qu'on respecte certaines règles et comme c'était aussi pour tout le monde, je ne pouvais pas trop me plaindre parce qu'on a vu la Champions League s'arrêter, on va côté ça ba milliards, ba NBA, ba tiki ko beta. Donc tout ce qui peut rassembler du monde, il fallait tout ce qu'on a nous moquer et les artistes, il faut qu'il y ait des concerts, il faut des tournages, des clips, il faut des biloko belé, des réunions belé. Donc ça a perturbé tout, mais on est de retour, on espère que nous se refondons malembe. Et puis voilà quoi. Voilà, c'est ces mails-là que j'ai aimé et aussi, bon, en dehors de ça, on se pose la question, au lundi, avant ou après confinement ou pendant? Bon, c'était pendant, et bon, nous sommes allés dans le studio pendant le confinement, mais aussi comme j'avais promis à tout mon public que tozaki kozela, makambuna nous ezala moi na équilibre parce que moi j'aime pas sortir des chansons tant que bato ba esprit na bango eza penza moi de partager eza trop nous tous on a vu ce qui s'est passé et à part penza ba featuring moko boye neti o ya artiste o ya asaka na Davido Mayoku no senga kinacha moi rap wana nani na e à part ba remix moko ya yope na sala ki na compte ya ministère ya communication na pesipe mbote na excellence Jolino Makelele. En tout cas son excellence merci pour le soutien yende à sengaki to passer message ya Covid na remix wana à part penza moi ba biloko wana peut-être la chanson que j'ai fait avec Sista Beki une rappeuse ya biso na mboka o asala pe msa na kitoko nga personnellement na bimisa ki eloko te depuis décembre. Okay. Donc depuis nabimisa ki a jour na les 25 donc na Noël tango na za côté à papa na biso papa solution na Kolwezi ndé le même jour nabimisa ki a jour ti lelo tango landé gobima moi j'avais pas encore sorti un projet et je disais toujours à mes fans que base à la patient to salango bien un bon moment dans la déconfinement oyé Afro Congo pe to se déconfiner officiellement na single wana. Hollandi, nous allons parler tout à l'heure parce qu'il y a à boire et à manger dans Hollandawana. Surtout que depuis dans Mozolo Banabiso, Bitumbeta Banani. Bon, yo kingana betinze bonaza artiste yo ndo yebisanga. Oui, on a tout ni. Pognon c'est ça na lingala donc na ko expliquer lisusu PM lingala na yebita. Mais yo mtolo bit. C'est toi l'auteur, ngala ko lo bitumba banzoko alors que dans onzo côté. Otali yango to Hollandi nanote. Kasi Hollandi yango des titres. Siko nazo tuna Hollandi to Hollandi. Non, Hollandi ndeni yango da titre. Mais ça titre mais ça pe lingala. Mais lingala. Au mani genyo sezolo donc da lingala donc yo nde bisanga. Na yo kaki boy. Yo Hollandi. Eza nzembo nanga. Alors, expliquez biso. Eza nzembo ngana za artiste.
nasali nzembo na koti studio inspiration eye comme toujours bitumba ba ours ba tigre ba mbwa nasali clip tobini c'est ça la musique c'est l'art qui parle eza teke na banda ko expliquer awa babiloko batu bazoyoka na lingala soki par exemple ezaki non mais c'est le texte on doit quand même comprendre le sens de ton texte soki par exemple ezaki na mboka moko boye bayebi lingala te. Là, on va me dire que ouais, tu peux nous expliquer. Mais malgré ça. Téléspectateur a biwan musique je suis désolé. Oui, malgré ça, na YouTube, il faut battre. C'est une chanson qui vient de sortir. Normalement, na ba stratégie nanga. D'ailleurs, c'était très tôt pour ngana le kana émission. Parce que na lingana tiki la batu temps penza ba poser ba question te biloko bazoyoka. Et puis on a d'autres mettre en compte batu oyo bayoka lingala te na kine boko ebsanga tiki non, il faut nous expliquer non. Mais comme il le fallait, ça fait longtemps que je suis passé sur les médias. Il fallait dans le cas où moi salam, surtout na remercier peu bafan par rapport à la réception et à Nzembo. Mais pour nous expliquer Nzembo, na batu bazali banda. Vous savez, aujourd'hui, je suis un artiste qui est beaucoup suivi na niveau international. Chaque fois que je mets une chanson, je l'enregistre. Na pesa kana ba synthèse. Donc ce qui est na YouTube, on la ba parole na c'est, on la synthèse et Nzembo ba expliquer en français. Et à Mukieboe. Donc tout est mis en place pour à la disposition du public. Si quoi moyen na banda ko expliquer au monde awa. Problème no ezani. Problème ezani. Explication nyo soke dans mulai poka na tuni yo debi ya Nzembo na yo lobiso na tuni yo répondre debi ya Nzembo. Bitumba ya komba ya ba tigre ndeke akotaka te. Yo siko yogi nini? Non, yango na po eza lingala ba tigre ta ba nani wana ozoluka comprendre yango nazoloba ozolinga o comprendre Nzembo tozoluka o placer nde batu ba tigre za ba tigre bandeke za bandeke mais yo ozoloba banani ba tigre banani ba OK bitumba ya ba tigre wana yo sokoma nyama po ogende kwa system bango yango nazoloba lisusu compréhension nini pie mazoluka compréhension na yo ya bien wana te ngana za artiste apesi makambu déjà abeti ndule na bini na sali intro ya danger na sali clip a bien na lo bino da danger eza siko pa nous autres nanga po elekeli yo pie mazolu oui puis ke borwana eza lingala na yo ki yango menano na yo ki bien te pie mazoluka donc intro na excité puis moi je te dis ça yango ne makambu na lobi ngana za artiste et c'est là qui doit sortir de l'artiste et ça te gena banda ko développer makambu na la sabino ke tigre za tigre te ndeke za ndeke te et pourtant yo ige komba ba tigre ndeke akotaka te yo siko zo luka siko ba tigre za banani ba toleka si vous souvenez toujours yo vandi yo qui peut mutu moi lobby komba ya ba mi kwapin erkila kotaka te oga yebe tani nakoyoka ka o ndenge olobi yango boye nayoki et puis c'est tout oluka no toyeba mi kwapin laksini koluka wana nayeba nde nazoboya ezala charge nanga yo nge da charge na eza charge nanga te mutu o matoi na ye eza peut-être eyokaka makambo mususu to eyokaka eloko eza na nsima ya likambo nde ezoluka wana siko eza charge nanga ndeni eza ya na olobi komba ya banini oyo erikila akotaka te ya banini oyo olobi yo tinda nga na répéter pe ya yo nga na lobi sikoni omoni place mabe uta c'est tikali bongo soko trouver ka kombo wana na comprendre komba banini oyebike nazala mpe makasi na lingala te bosala sambla malgré naosala batube na lingala mais boyebi beke nayeba lingala bien te mo wana olobi mpo nayoka yango il faut répéter makasi soki mpe nayoki te il faut répéter lisusu donc yango ere moko oyebi ke na bareseau sociaux bato bafinga peut-être fort bakanisaki ezoswanga fort et pourtant nga bamo mosusu mpo na nga eza baje donc ata olobi eloko ya monene nga nomona yango nga mpe ntango naotumbola dosi fo nanyataka ye biloko donc esalaka nga rien moko donc nga ekoma manette donc na bareseau sociaux mafinga et puis pour apprendre langue bien na mwana neti il faut kobanda kuna kobanda wapi na babiloko wana biloko nini
bacrete wana bamafinga wana eza ebele na bareseau sociaux. Neti ni bafinga bakomprena te. Na tv awa wana biloko tobetaka kati na dose ntango babetelanga pas question de cesser les fedi. Oyebi ke dose mpe abebisaka nga. Notre rubrique anniversaire, fidèles téléspectateurs. Tu as des gens qui fêtent leurs anniversaires? Ou tu as été dans une fête d'anniversaire? En tout cas, ça c'était une bonne semaine. Merci pour la question. Nga pe na opportunité nanga ko souhaiter encore joyeux anniversaire à notre maman Olive. En tout cas, j'étais honoré. C'était le mercredi. Les mardis, on a bimisa clip. Na joué appel, il y a team nae, équipe nae, et elle m'a invité à la soirée. C'était à GLM. On a passé vraiment un bon moment. Nakekuna nakutani na ba comédien na biso ebele, to sololi, to kangi ba photo, to sepeli. Et puis c'était ma première fois penza. Et là, ça a plaisir. C'était ma première fois na betapé liboso ya notre ex-président. C'était ma première fois. Pour nabi bato ebele bakansake kuna epa na biso na kota kana lupango wana boye. Oh. C'était ma première fois penza na kota na GLM na beta. Moi playback à l'honneur il y a ko souhaiter maman Olive joyeux anniversaire. Donc na sepeli fort et puis là sepeli singa lisusu. Raïsa sepeli azo seka azui pe téléphone ya bandi o filmer biso wana ngana ba vide loin ba dino la ba il pechanga tozobina a sepeli fort a sepeli pesa fort donc na minute na téléphone na okuta kuna image na biso eza et puis tango na yoki tenue ya soirée eza jaune noir na yebiso na kuti kuna bato tu ba respecter tenue kuna lobi o basala ngona boule ya clip ya Hollande. Maman Olive na niveau. Donc, joyeux anniversaire et belé panae. Merci encore pour continuer à valoriser culture nabiso. En tout cas, nakutani kuna na ba comédie nabiso presque tout ba lava ba ngama on a sepé pour na landa bango fort na YouTube. Et puis nakutani kuna pe na bien nabiso karma pa na pesi ba mbote. Voilà, nous allons prendre notre rubrique anniversaire. Ça sera pour souhaiter bon anniversaire à Paulin Mukendi, grand charisme qui a fêté hier. Bon anniversaire à Eric Nkouli. Bon anniversaire aussi à Branly, Marius Nabiso Yakin. Et bon anniversaire comme ça à Steven Kelezi, KMB de la part de Brandim Poutou, clin d'œil à Christelle Kobangue. Notre rubrique anniversaire, on se retrouve tout à l'heure. De retour sur ce plateau, bon anniversaire une fois de plus à vous tous. Hein. Maman Désiré Salama, bon anniversaire à toi depuis Ituri. Et pourquoi ne pas souhaiter bon anniversaire une fois de plus à ceux qui fêtent aujourd'hui. Mais après, malheureusement, nous n'avons pas eu l'occasion d'avoir vos photos. Faites comme tout le monde, prenez contact avec nous, vous allez voir vos photos. À Paris, comme vous le savez, je tiens à rappeler que Maman Nzouzi, qu'on a connu l'autre fois à Pantin, Maman Nzouzi à Bisso, et si on s'est retrouvé quand je parle de ça, je pense toujours à Céléoscram, et désormais à Sarcelles, Trandé, route des Calais. Mais c'est bien en toute sécurité. Maman Nzouzi. Chantal Nzouzi, bonjour et bon dimanche à toi. Et je tiens à rappeler, fidèles téléspectateurs, que la marque Edni, cette marque présidentielle, est disponible. Vous pouvez donc vous procurer ces chemises. Hein. Ils sont ici à Kinshasa, Eddy et Niki. Et prenez contact avec nous. Vous allez devoir comprendre que, au-delà de l'excellence que vous vivez, vous pouvez devenir encore plus excellent en habillement si, seulement si, la garde-robe maillot. Moi, chemise Mora Ednieza. Et avec Upfront Technologie aussi, vous avez l'occasion désormais de comprendre que vous pouvez être en toute sécurité partout où vous allez parce que vous pouvez contrôler de loin votre maison à travers le vidéo de protection, bien sûr. Merci à Brandim Poutou, partenaire de cette émission. Et enfin, Orange RDC, Orange Kadis Mbouy. Coup de chapeau, il a toujours été présent, M. Gérard Lokossou. Merci à vous, merci pour la confiance et merci à la Fondation Trésor Moutiki. Je reviens avec vous. Alors, cette fois-ci, on va un peu parler d'actualité. Confinement, ils ont de temps. Nous avons vécu ça sur des réseaux sociaux. Après, on n'a pas eu le temps de pouvoir en parler
C'est votre nomination dans BET Awards qui a eu à faire parler aussi, parce qu'il faut reconnaître, hein, félicitations déjà. Merci. Qu'on s'est retrouvé dans ma place à Bongo. Raconte-nous un peu l'histoire. C'était comment vous avez appris la nouvelle, comment vous avez été contacté. Après, une petite histoire jusqu'à arriver au niveau par rapport à BET, je pense que moi je dois seulement, tout ça je dois ça à mes fans, hein. Je dois ça vraiment à mes fans pour et loko esali ke ba nominé na BET. C'est une chanson qui a été validée par le public, c'est le travail qui a été validé par le public. Et donc par rapport à ça, on a profité de ça jeune au soutenanga mingi Inos Family. Je pense, bon dimanche. Par rapport à BET, en tout cas, c'est le travail. Il n'y a pas eu. Tant que contacté Bisso, et déjà tango nomination déjà confirmée. Donc mais c'est quoi les critères, si vous avez une idée? Mais on a talaki que Batutu Nazaki na bango na catégorie, c'était des grands artistes qui travaillent beaucoup. Barna Boy, Nino qui a représenté la France, Azad d'origine mais il a représenté la France. Stormzy, Soko Tali Penzana, rappeur à UK, Basala déjà Makambo. C'est des grands artistes. C'est on a South Africa, nani Shoma Josie. Donc critères au travail au consommer et puis voilà. Donc j'ai pas vu un artiste Oyo Nayebate. Peut-être par rapport à côté et pas n'abissoa pour toyeba mingi ba francophone pour toza biso moko ba francophone. Mais moi je suis un artiste, j'essaie toujours de m'informer par rapport à comment ça se passe en Afrique mobimba na mokili, parce que au moins naza na capacité na koloba moi anglais, moi français muke, moi swahili pe pour qu'on appelle la population amene bino mo botali makambo esali na yope. Donc j'essaie vraiment de m'informer puis ka bangote pour toza pe na ba lusophone ba langue ya ba portugais ba angola ba nini. Chaque fois on pense qu'on est proche ya ba angolais. Ezaka tango tozokende kuna entre biso ba congolais po boso la lingala, mais soko kina angola na normal oyiki mais ndeni toza ba voisin na bato, mais langue na bango tellement différente. Ya makambo toto yoka moi anglais était mais ka portugais, moi français était mais ka ki portugais, donc eza mobulu. Donc j'essaie vraiment de m'informer banani bazo beta wapi, et c'est comme ça que j'étais fier de cette nomination là, parce que ezaki aba ezaki penza neti ba nomination et belete, parce que tu sens que c'était vraiment bango mo bazaki d'abord na problème ya coacher liste wana ensemble, parce que voilà Barna Boy bazawana bati bebele belé. Mais après, qu'est-ce que selon toi a fait qu'on ne revienne pas, comme on dit, ramène la coupe à la maison? Ce qu'il a fait, je pense que après Obinzamba Zakana makambu na ye Ngaizaki première nomination nanga, et je ne pense pas que vous la dernière. Et puis j'étais aussi en face, il y a des artistes au Baza Penza ya Minene. Mais ce que moi j'ai beaucoup apprécié na eloko wana, c'est que na bango tout, il n'y a pas un seul artiste oyo a ningisaki média neti oya Congo ou a représenté Congo nga, parce que même les jours J, non, ezangate PM nazoloba, même les jours J, omoni na sepel na lobi na zafia point, parce que les jours J, omoni chaîne wana BET na ebité soki batu kotoyo baebi yango depuis quand, mais BET wana BET Award biso na Goma na toza babana mike totala ka cérémonie wana na ba VCD o batu basombaka batie compilation, batie collection ya banzembo ba américain, ba tanzanien, ba nini siko batia pe ba BET Award 2006, BET Award 2007, BET Award 2009. Total ka biloko wana toyeba te eza chaîne na munene. Donc na mutu nanga déjà biloko wana ezaki ba auto-formation moko inconsciente quoi, tu vois. Siko tangu lelo na 2020 ba économie nga na comprendre que et puis que na 2021 na comprendre, mais depuis déjà ba année moko na bandaki déjà kotala bango siko de près, parce que internet ekoti na makambu ba époque kala wana tozali kotala ngo na Goma na ba VCD. On regardait ça na ba retard.
Mais tant que siko to avancer internet et na comprendre que c'est une grande chaîne où c'est des braka excellence ya ba black, ba noir. Siko imaginer yo zo boulé na eloko na oka koto na Afrique, osa eloko na kin. Ezate que ozana label moko munene soki na ba États-Unis to na France to na Angleterre, mais osale eloko na yo awa obundi bosali ba clip na bino mwana mwa oshwe, tosali clip na bino na mwa studio na Palm Beach. Mais mokili validé ngo ti memi okuna. Maintenant les jours J na biti wana. Bato bazaka connecté na ba Twitter, Instagram, Facebook, batalaki. Il y avait pas vraiment un artiste oyo ba posta ki na biti wana netinga. Bachaki penza biloko ebele na moni penza ki bazaki penza pena bazaki na émotion parce que c'était pour la première fois. Nazo expliquer biloko solo yango na olinga pardonne si ça. Bazaki penza na émotion de voir que na Afrique francophone bamoni pe artiste oyo azosola na bango langue moko babiloko batindaki na salela bango ba vidéo na salela ki bango bien na passer ba message na bango na ba même texte ba anglais wana batindi bamoni kutunga na Lexi Maele ba sepeli fort yango na ebisio soki ata na ba jeune na biso ba congolais bazaka kuna na biti na États-Unis bakamaki po bazotala ba image na ngai zo tourner en boucle na beat na États-Unis. Ba on est ça que ba kamwe. Oh, mais ngala za connected. Oui, yango la. Naza kuna na ba jeune belé baza kuna ba Moses. Ba yebisa que ba kamwe. Mais na beat pesa chaîne. Ezate qu'il faut na zela. En fait, c'est des choses. La musique est passée. Il y aura phrase. PM, les lois à dimanche. Ba jeune na biso ba la kuna. Ba kamwa qui fort. Parce que question ngeda simple. Ba yebisa ki yo ke ba kamwe. Ok, oui. Ah, voilà, c'est simple. Oh, c'est peli. Oui. Ah, faut pas on pas bien que yebisio. Mais c'est quoi BT. Eza chaîne amnene. Eza ti lelo na Congo toza dimanche. Ba tutu ba biki na oleka na B1 music. Siko na États-Unis. Jour ya BT. Ba Naomi Campbell ba obeta ba tour wana, ba Rick Ross ba obeta ba Lil Wayne na Betty. Image pe ya Inos Bieza wana. Niveau wana ko attirer lumière wana vers jeune musique congolaise na biso ndeza ka fierté nanga. C'est seulement ça que je vais exprimer. Est-ce qu'aujourd'hui cette nomination peut t'amener sur un terrain de te dire enfin je suis arrivé, je suis innocent? Non, moi je ne suis pas comme ça. Il y a encore beaucoup de choses à faire et pour moi je dis toujours que ce n'est que le début. L'avantage na parcours nanga na luka kaka etea ba o ba croiraka te na ba capacité o ba jeune baza nango parce que soko tali ba vitesse ba biti wana qu'il pleuve ou qu'il neige eza plus na ba mboka nete ya biso boy o kuna nanu bamonaka biso de très loin soki batie lisu bamonaka balinga te bafongola lisu bien po batala penza direct bafongola lisu ka muke batali kuna mutu moko nde abimaki kuna mais soki batie Nigeria bafongoli misu boy kuna ba Davido baza ba Wizkid Burna Boy ba Yemi batiwa siko koto yo po biso pe to profiter na vitesse il faut déjà partir ya to pesaka ba jeune chance mingi. Parce que les jeunes sont plus aptes. Na makambo wana ba réseaux sociaux ebike biti balingaka boy tanto koleke la bango boy. Donc il faut toujours ko tindika ba jeune pour que Nkolo toza ebele et puis ça la maman na bien. Yo yebi toza penza ebele zate que il faut na lo batu bango mo ba. Quand tu dis ça la maman na bien, c'est-à-dire c'est embrouillement, le fait embrouillement te ezande ba diversité wana. Musique, moi, moi métamorphose, moi ça là, notre musique n'est plus seulement on est la musique abana mike, wana bazaka bana ba playback, et là je bongote po mikolo. Le comica bana ba single, album ba okokate. C'est ça au fait. Sikoyo ba jeune, na yebisa bino avantage ba jeune bazaka basakrochaka te na biloko o kaka. Eza ya kala nde il faut forcer les bango. Au moins netinga boy. Na komiti kuna na beat. Musique to sala kango pourquoi? Pour to gagner lumière, to vendre culture na biso.
nzembo wana ya yo mpe ekopesa artiste na milongola ekopesa n'importe quel artiste limero peut-être album ata 5 epesi ye te. Mais comme tozalaka mingi monopole ya media na biso ezalaka toujours ezalaka mpenza mwa baene na biso ebele peut-être oyo balingaka te mwa eloko ya sika ekota nde balingaka bagarde ke non basingeli wana eza miziki te il faut ka baalbum parce que baalbum nde esaka baartiste. Moi j'ai avec ma petite expérience tango babukaka artiste po place tozwaka mbongo eza tango ozokende beta na bamboka tango ozosala babiloko ozwi mbongo. Jamais on m'a demandé, on a demandé à mon manager, tu as combien d'albums, nous voulons t'amener au Mali. Tu as combien d'albums, nous voulons t'amener en Côte d'Ivoire. Tu as combien d'albums, ou bien, bakolobaka, chef, allô, koto yozana makambo, caché na weza combien. Et ata baibi ozana nzembo moko to mibale, bango etali bango te. Gangnam Style a beta na se à Tour Eiffel, Paris Mobimba. France s'arrêter mutoza na nzembo moko azaka soki coréen abeti nzembo na ye moko Paris donc France mobimba s'arrêter batutu baye na Tour Eiffel. Donc biloko wana nde na lingisi ko na musique na biso depuis kala na lobaka to fongola mitema parce que kolukelaka ba réussite ya batu ba motif c'est pas bien parce que tango biso nyonso tozosala musique tozosala ngo pona lokuma mboka eza te ke oh makambo wana esimbi mais ezaka ba single baokoka ba album te et puis ba jeune wana bolingi basala ba album na mbongo combien bopesaka bango tosombaka CD te déjà ba jeune wana bazobunda po bayokana déjà nanu na ba régisseur batiaka bango na normal na playlist ba jeune wana boluka basala album poka boyebi album wana promotion na bango baokoka ngo te. Innocent, quel serait ton discours dans 10 ans? Pour comprendre les réponses on a kopesa yo il faut zongela ba interview na ngai ya kasi ata il y a 5 ans il y a 2015 kubanda oko comprendre makambo ezoleka sikoyo yo kapie makambo ezoleka sikoyo il y a pas une chose que j'avais pas dit makambo ezoleka sikoyo ke mais omoni ba jeune ho bozo freiner bango nde lisusu bakoya sikoyo ko poursuivre vision. Sans pour autant te vexer, mais pendant ces années, s'il faut revenir en arrière, il n'y a personne, alors personne, à moins que je me trompe, ou après t'as Innocent Baloumé, une image à prétentieux ou encore une image à, entre guillemets, gaffer, personne. C'est ce que j'ai dit maintenant, dans 10 ans après. Parce qu'avant, on ne te l'a jamais traité. Na lobby, tango tokolaka. Makambo tokutanaka nango na mokili nde epesaka biso façon ya ko faire face nango, tu vois. OK. Omoni lelo nga nazoloba boye puis naza trop fier en tout cas parcours nanga mutu oyo asambelaka nzambe ako comprendre très facilement parcours nanga. Je suis un jeune oyo on m'a déjà traité de tout. Nga na mela diamba ona yebaka te barulaka ngo. Mais batu balobaki na meladi moyebi yango te na yebisi yo na yebi rien nga na pakola choko to yoka na PM na pakola ba choko na yebaka te babanda nde nini ko passer na ba commande wana ya ba soki ba karonini o ba nini ba choko en tout cas batu oyo batu on m'a déjà habillé de beaucoup de choses on a salate. Mais moto oyo asambelaka nzambe ayebike mwana oyo nde babundisaka ye na biloko akontinuaka kosala. C'est vraiment un résultat ya moto aza déterminé pe loboko ya nzambe eza likolo. Maintenant moi je suis trop fier de mon parcours parce que je dis toujours aux gens que il faut avoir un esprit positif. Toza na mboka oyo intimidation na mboka na biso na makambo ya musique ebanda lelo te. Et puis soki pe olandika intimidation wana tu vas rien faire. Omona ba jeune na batu déjà avant abima libanda epa na bango balakisaka eke omoni yo nde oza wana ata après 100 ans okosala rien natif tel au garder yango na mutu okelala na insécurité que non je ne suis rien, je ne représente rien. Et pourtant tu as toutes les capacités. Nzamba akela biso na image na mais être humain mususu azo biso que yo za eloko te
wana nde bagafe sikoyo nga nalingaka te mais ntango nga nakoya kolobela yango awa na media mpona kolamusa baesprit ya bajeune nga nde sikoyo bomemisi charge wana ozaka gafere ozaka impoli ozaka ingrat mais nzambe mpe alalaka te nzambe alalaka mpenza te omonaka nga na lobi eloko yango nde bato tu batali babosani ke na YouTube l'artiste le plus jeune le plus sacrifié na media na biso neti nga aza te. Qui te sacrifie? Nga omoni na YouTube babimisa nga neti naza nyoka soki bamoni nga il faut koluka mabanga batuta yango na mutu na nga. Non, pas nécessairement. Na YouTube na biso et puis ezaka bato ya milieu ya musique ba musicien ya bato ba leader mususu ba biloko ebele eza kuna mais jour ka nga na yaka ata na bimi na media te na kotika na Instagram to na Twitter na komi eloko moko mokili elamuki omoni babana ya boy tala boy bato babosanaka nde mbango yango nga nalobi ba débat mususu tokotika yango kaka na ndule tobeta miziki mais moi je suis là pour donner l'art. Mais est-ce que dans la musique on est obligé de pouvoir entendre une chanson et chercher à développer makambo ou artiste à lobby na ndenge na yo mutamta développer na ndenge ne? Depuis la nuit des temps bato basalaka bongo mais nga eza nde charge na nga te nabandaka koyebisa bato ki omoni awa boy. Oui, mais parce que tant que yemba nzembo, il faut que luka to yemba nzembo te, tant que yemba nzambe kumba. Mais avantage siko ya banzembo nga na salaka. Okokuta toujours malgré que ba proche ba musicien baluka ba placer ba musicien na bango to ba chef na bango. Mais banzembo nanga ezaka na message PM. Tango na lobi nazwi momi nanga asalinga bakado likunye buti bunduki imemeli yo ba fardo tika kowelisaka siutu na kombo nanga tika bilobaloba ikipe evina yo wana biloko batu bavivaka bana mige basekaka yo eza biloko ba quartier bamikolo batimbela yo bango bazelaka Afro Congo. Tu batimbela nani? Yango na beti epesi wele wele bulu yeke pito pale tankakatitit. Moi je place sur le bail phrase bon bodagi bien. Neti bulu yeke like sini. Ozo tshaba mo musu yo mo yebite. Te na yemba te lo na yebite. Bo bulu yeke dani. PM. Kasi yo yebilinga. Eza nini? Epesi wele wele. Bulu yeke pito pale wele wele. Omoni ezala banzembo mususu ezaka na esprit. Esprit omoni ke ozo memama. Yo moko na bandelo bandika koboya nana ete kaba biloko abana mike wana nalingaka yango te. Omoni ba biloko abana mike o mikolo yango nde makambo. Omoni biloko abana mike o na bapatika ya bwe selegele. Ebandaka bongo. Neti wana bato babina ndeni na boîte ata yo moko pe. Tako oyebike baotikela biso pe tante bazobina deja biso tozela netinga nauti ataka namoni batagenga na nini o batagenga na ba story na ba Instagram na chikaka metango nakota na YouTube ba challenge bandi soki nazoyeba nzembo ebimi mardi mais ba challenge ebeta makuna neti soki nzembo ebimaki il y a 2 mois nazo comprendre loko te nzembo na ebite yango na oloba banzembo ezana ba esprit moko boye c'est une chanson oyo. Tu as des artistes aussi qui te ramènent l'ascenseur quand tu sors un morceau comme ça? Ouais, où tu as des messages d'encouragement. Je profite aussi pour remercier Bango, ba grand frère Nanga Ebele, Goga, Wata, tous la paix, mi-ange, mi-démon. Il est toujours en studio en Europe. Azotianga, toujours en tout cas mes sorties, héritier Watanabe, après ça nga ba force, na ba Facebook na eso ko talipe batu batala ka elo nanga soki atiango, owa ke penza awa, ta mutema penza etiaki post. Efungwami batu pe miso efungwami ba Fabregas maestro baza ebele ba jeune pe ba génération na biso ba Fabilus ba Samarino en tout cas tout le monde ba Rebo ba poster ba nani venanga pe faire goal a chaki na story na ye na Instagram j'espère que otala pe ba story. Oui, bien sûr. Donc, faire égaux à les padres, merci beaucoup. C'est Léo Scram, chaque sortie peut
atiaka nga penza apesa nga lumière wana. Voilà. Donc ils sont nombreux ba o penza na bosani penza te ezaka nde tala kaka. Hollandi, fidèles téléspectateurs, cette chanson qui fait parler d'elle, mais aussi dans la chanson, nous allons un peu trouver à boire et à manger et pouvoir chercher, parce que nous sommes avec l'artiste sur ce plateau, à savoir qu'est-ce qu'il nous a gardé là. Ça sera pour le plaisir de tous ceux qui nous suivent. Hein. Merci à Claudel Mavanga qui nous suit avec beaucoup d'attention. Merci à Lita Moukoulou et pourquoi ne pas penser dire bonjour et bon dimanche à JC Zoro Pelete, le code mondial Willy Moucheni, et c'est pour toi, Ted Tenda et les moyens. On regarde, on se retrouve tout à l'heure. Voilà, de retour sur ce plateau, fidèles téléspectateurs, il y a tellement de réactions. Je vais en profiter comme ça pour présenter mes condoléances à Serge Baïndois qui a perdu son père, nous l'avons enterré. Courage à toi, bro, et de la même manière, hein, sincères condoléances une fois de plus à Mireille Mbangu. Sincères condoléances à toi. Père d'un papa, je sais comment ça fait, je sais ce que tu ressens et tout ce que nous pouvons dire, Dieu a donné, Dieu a repris. Bon dimanche à Mandin Losuke qui passe des très bons moments en notre compagnie. Et il fête son anniversaire depuis Dijon à Libola. Bon anniversaire à toi, de la part aussi d'un Canadien de moins, King Makiadi, qui nous suit avec beaucoup d'attention. Bonjour et bon dimanche. Merci à Bénédicte Kalengai depuis Paris. On va lire rapidement quelques messages. Hein. Merci à Belle Amie. Carrie Grèce, clin d'œil spécial à toi. Merci d'être toujours là pour nous. Et aussi, pourquoi ne pas dire un grand merci à Simon Ikamba. Je reviens avec vous. Je ne sais pas comment tu vas t'y prendre, mais quelques réalités, tout le monde a clip. Perroquet na cage, tout le monde tabac, tout le monde écrit au commun chinois. Ce sont juste des illustrations ou bien c'est un message que tu veux passer aussi? C'est ça, clip. Hein. Quand on a déjà une belle chanson, il faut aussi un bon visuel. Et c'est là que HB, les plus jeunes réalisateurs et puis les plus performants, c'est lui qui intervient. Et puis voilà, c'était ça. Donc c'est juste... En tout cas, c'est un clip. Hein. C'est un beau clip qu'on a essayé de donner à tous nos fans de l'Afro-Congo. Je pense que Achille Balou, mais que je salue, il a fait un bon boulot. Nalinga Kinde peut-être na Luka, na répondre bien ce que Epsinga que image wana ya perroquet na cage, peut-être bouger qui m'a beto couleur ezaki bien te na image ya tabac. Non, c'est juste pour savoir hein, ce que ça veut dire. C'est vrai qu'ils ont une image. Ouais, ils ont une image, au moins, ils ont un tabac. Puis au moins, ils ont un tabac, na perroquet na cage. C'est ça, ils ont une image. Ils ont une image, il y a bien, toi, ya mabe. Non, il y a bien. Courage. Merci beaucoup. Ido-san, tant on va dire les clips au Yomoko. Tu es fier de ça? Ouais, trop fier, surtout par rapport à la réaction des fans. Yango nazo continuer ko remercier bango, ko remercier ba blog ebele, bazo tiango poa, ba blog na biso, ba bana Congo, ba jeune talent congolais 243, ba strong de kin move, ba la mama na Facebook, talent de kin, ba mbote RDC, en tout cas ba blog eza ebele oyo ezo soutenir. En tout cas, on peut savoir merci. Na ba fan surtout réaction et que clip oyo et que ndé bien. Mais na lingi ba memango sur un niveau mususu. OK. Ba memango penza un niveau mususu ba continuer à consommer et puis ils ont ba plateforme nyonso. Mais tu donnes combien de temps pour qu'on ait encore quelque chose d'autre? Et outi ko bima et que ko c'est une semaine té. Ouais, justement. Donc ba tout vraiment ba edenga mingi ndé ba consommer en sans modération. Pour Mikolo yo. Parce que c'est lesquels les bateaux ba bina quand on. O se peut nango. Mais c'est lesquels o ebi que na utaki ka avant. Pareil en ndp salio ba jeune Instagram. Avant émission na utaki ko sala na utaki ko tala image moko ba image lisusu nzambe. O ebi que East Africa penza elengi nga penza inos bina East Africa ka boy libala penza. Na moni ba challenge ba yeyo banda obeta na ba Kenya
ba Uganda sérieusement tout déjà nzembo ba valider il faut na banda poster yango siko markas ba vidéo comme ebele na comme coincé. En tout cas je suis trop content par rapport à la réaction réception ya batu ba fan nanga penza baza makasi na comprendre penza que na komi na armée moko osaka na nango qui est derrière toi dans tout ce que tu fais toza wa na ibsa ki yoki na linga batu le babanda ko luka qui est derrière inosbi ba ce qui est un message de félicitations. Tout ce qui est un critique, nga yeyo ka oyebisi nga koluka te mutaza na simananga po okende kuta na zombie moko tala kaka donc mabe okota. Oyebisa mpe ngombe. Oui oui. C'est lui qui est derrière toi aussi. Comment? Oh. Na tuni so yebi. Otuni nga pe na tu oui na yebi vient na biso oyo en tout cas ça là est belé pour na Congo déjà na média. Voilà, c'est Magazine Grand Lac, fidèles téléspectateurs. On devrait en principe déjà l'avoir ici à Kinshasa aussi. Mais c'est sorti déjà. Vous qui êtes à l'espace Schengen, vous pouvez vous en procurer. Ici à Kinshasa, j'espère bien, dès qu'on ouvre les frontières, nous allons devoir avoir ce magazine de Sam Pengombe. Une façon pour nous de lui rendre cet ascenseur parce que nous avons été toujours présents dans ce magazine. On regarde. Voilà, félicitations une fois de plus à Sam Pengombe, leader, clin d'œil à Boba Misso, Alain Itela, et pourquoi ne pas penser dire bonjour et bon dimanche à Jean-Michel Gonda, qui nous suit avec beaucoup d'attention, et merci comme ça à Fiston Tezo, Eric Tezo. Merci à Richard Chitea, rapidement je vais voir quelques messages. Oh là, li. Ok. Otala NWE. Wapi N plus NW. NWE. Niggas with enjoyment. Tu as des messages de félicitations. Il y a Lindalala Moudodi, tu connais? Nayo kaka, et pas Nayo. Lindalala? Oui, oui. Linda. Lindalala. Lindalala Moudodi. Ah, est ça Linda to Lindalala? Lindalala. Est ça où il y a. Qui missionne Instagram. Linda Master ya Marley. Ah, oui, bien. Oui, ce qui est King Scorpion. Et ça y est. C'est la station spéciale de la part de Karine Roguiza. Karine Roguiza, ouais, ouais. KKR, Sekou Ferré, Odon Chovo, et José Mwamba, te salue. Et il y a Francis Molenga Njoko qui te dit félicitations. Merci beaucoup. Et clin d'œil comme ça, bon anniversaire à maman de Samela aussi, hein, 80 ans, c'est pas peu de choses. Merci à Thérèse, merci à Manon, Bess, Grand Homme, Jean-Baptiste, bref, tous les Nsamela, il y a Marthe, merci à vous. Elle lui te coiffure. Alors, je reviens. On te donne un message. Les artistes publié qui va faire commentaire mais parmi les artistes, il y a des gens qui ont longoli. Tu peux mon image par exemple d'Instagram après balongoli. La question est complète. Na ebité nani atiaki alongola ki ona ebike wata atiaki alongola ki te maestro atiaki alongola ki te Jésus de Niance atiaki alongola ki te balobi Rebo atiaki ba image alongoli. Il pas s'appelle non. Yo lobi par artiste batiaki makamba clip balongola ki moko misusu. Rebo atiaki une story ça la 24 heures. Clip ebimaki mardi. Asalaki nde elo moko na Instagram na e bat bamoni ba photo et disparaître et zongi les sous. Ebi kaza makasi na réseaux sociaux. Nga makamba na pe ifona yekola. Ezaki tindika chakal. Na yebi nde tezo eza par rapport à nini yo nde faut développer pour talaga. Non, développer. C'est ton pote quand même. Oui. Mais yo lobi artiste batiaki makambo na nga ya clip puis balongoli mais ye na yebi déjà que atiaki yango ebimaki mardi après 24 mercredi story kendaka. Est-ce que dans ta façon d'être ça peut t'arriver aussi un jour de décider obina bal artiste bien mutumwa ça la même etsenao Wanini makambo ya clip et une question non c'est juste une question. Bon, ça peut arriver, pourquoi pas. Voilà.
Très simple. Oui. Tu penses avoir ton premier fils à quel âge? Bayaka va prévenir sa kate. Akoya na kaka. Pona ba 23 oyo bo. Ina na ma lifantu be. Et uzala peuple. Na habité. Ba pe na biso pe ba bandaka la. Yo kana obanoka. Eza te kokanela ngo. El moko eza déjà ya to ekoya. Eza déjà habité. Tozela kaka. Donc vous avez boye makambo basi intéressant comme mingi. PM naza mobile. Ce qui veut dire. Naza pede to lingite basi ngana kima baona kia. Nga penza na bango ka boye. Oui. Naza mobile. Yo na yeto bango. Comment tu peux témoigner? Yo lobi yo makambo basi intéressant ka. Siko ngana lobi naza mobile intéressant ka te kwani. Yo na bango nde. Ah, basi penza na ebite. Obi écoute déjà bango de base na biso. Bango de base na makambo tout et bandaka na bango. Non ça avant de conclure hein. Olo anu makambo olo ba question mo kaka mais ça répond moi. Te na utalaga mo. Ngape na moni. Na pesi mbote. Oh. Omoni nini Paul pesa na bango. Te na pesi papa. Pas de problème. Na bien. Lelo penda ça ba tout plaisir. Au moins place muta vandi na ndaku. Abio nga Diams nga ngai Richman Ansi ngai George Superstar nga Saramba yo bref bato se bavandi e baolongwa lelo ba bien tout cas toyokai ino sa baguno ezala penani bagunanga côté ba momi pembe mwindo nyoso kitoko nani kitoko Holandi otuninga bagunanga ti ali la mtu shahida ala kitoko ala la mature ala sexy esalaka bien potaka na za artiste moi design esalaka toujours bien mais ozana est déjà non otuninga oui on a bagunanga eza otuni te ki eza nani oza déjà na guana totonga oza déjà na guana tasa tonga te toza na TV non ba yoka te dax kanga son oza déjà na guana soki na ebisi yo obanda oluka e mena na showbiz oyambaki nani yote na showbiz na nayambaki nani olobi nani rebo nakeba shokutu donc suka babi bamonyo na fimo ya Goma obinyo landi asiliki bon makambo eyaka me wana baser na ngai ya Goma ozokoza baser okangi ser na binyo eza nde danse selekele napanzaki moke nazongi lisusi ma eza tekeza osalaki nini oh nabini na baser na ngai Goma selekele yango ti eza teke yo omoni libala to batindeli yo image moko yo mtu olakisi ngango te okoselinga inosaba lume obi bato bayoki na bango te te tozala bamikro na bino minene oyo ya biwana napesi mbote mpe ambassadeur Mutamba bayoki nyonso innocent mais tu sais que des fois batu baloba penda que aussi par alcool quand même te bana carrière de bandelo onyo meka kasi cigarette chikata te biloko wana nde déjà kombo elexi maele nayebi yango te kombo ni chikata ndeni nini chikata wana olobi nini yo olobi nini prononcez bien chikata to ela chiluba to nga déjà namelaka te mais ça arrive que par exemple batuka na ndenge ya pesa elengi moi champagne eza wa vraiment toyebi ko melaka te mais est-ce que ko goûter ka ko faire plus au plaisir donc voilà wana tango boss aimer ogwiza zo na melaka te mais otindela nga ba champagne donc wana nde na wolo bake na honorer ye na talaka ko goûter pesa ma bête il faut toujours goûter. On appelle si peu mbote à toute la grande famille, Alkindra, déjà Karine, ma sister Karine Ogwiza,
la maman de mon manager privé Brian Gahizi. Et puis Alain Rougouiza, bon dimanche à Roger. Et merci aussi à tous ceux qui sont là, Aline et tout le monde. Ouais. On va clôturer cette émission, mais j'aimerais te donner cette occasion cette fois-ci. S'il y a un message à tous nos téléspectateurs, à travers cette émission, j'en profiterai pour te féliciter. merci beaucoup. Ces clips n'ont pas été annoncés, ça je le dirais. Ouais, ouais. Bimi sans pour autant toser la mais boum. Ouais, ouais. Bah Dieu, ça doit moi. Moi, les titres, c'est bon. Hein? Moi, les titres, ndeni. Ah, pardon. Et puis, mais les titres, on les dose. Mm. Les titres, ils sont ndeni. Nabi que ma titre, ndé. Mayani. Mm. Mais les titres, c'est quoi ça, moko? Mm. Bon, clip, tu as annoncé, t'es bimi, ça allait bien. En tout cas, on a continué le sous-sous baka merci na bafano. Et puis, bango nde makam, bango nde goua. Et puis, bafan bazaka incontrôlable. Okolo baki pensa que, oh non, moni ndenge tozawa. Inos, ata bimisi, eko simba te, bango pesi ko mafuta emati. Oh. Après yo pe surtout balobiki après yo pe mwana o penza na ba musique wana penza yo simba te musique ya babenga musique ya nani loto donc obeti eloko ebeti par chance siko olandi eye penza na sepeli makasi ba fan nanga penza bango nde makambo na profiter pe ko remercier comme il le faut les grands leaders de l'Est pour les grands cadeaux comme Kitoko. Mon vieux Eddie Murphy, n'a pas essayé Bambo Tebele avec mon papa Before, n'a pas essayé bon dimanche. Voilà quoi. Voilà, un grand merci à Rachidi Miantezila, merci, vous êtes tellement nombreux, hein. Merci à Abdoulaye Ndiaye, merci à Derrick Moukwama. Il y a tellement de... Carlos Moujani. Un grand merci, nous allons nous lever. Grand merci pe vienanga bazotalanga na Goma, Eli Moussanganya, Justin Moussanganya, Okay. Eric Moussanganya. Trésor Moutiki, je me pose la question, par où es-tu passé? Je te cherche. Didier Lota Big Manager, le seul et l'unique Didier Oyo kombo na eza Lota nakin Didier Lota Big Manager. Na pespe mbote na Lendo qui Afro Congo DJ ingénieur, chanteur, arrangeur, Jizo Fonko Jibalume. Donc yende omoni bandule otango zo sepela lango ya omoni ba epesi wale ba sentona ba chinje tango pokena okena mwa boîte kuna na Enigma place bossa be da shula bande ko panza nani komba ezala te na ba Enigma kuna oyoki siko base wana kindoki ya Jizo. Merci, bon dimanche à Trésor Banzaï Lunga. Merci à vous tous qui avez suivi cette émission avec beaucoup d'attention. Merci à Gracia Mboma, bon séjour à Kinshasa, Nadine Lokoussé, pourquoi ne pas dire, clin d'œil comme ça, à Dekos, Moukoko, bienvenue Mboma, les Arazou Mavango. Tous les Chinois, je vous salue, je vous aime bien et je vous porte à cœur. On va conclure cette émission. C'était encore une surprise. On va clôturer cette émission. Je vais dire bonjour à ma maman Mboma, maman Rose. Bandegonyo soya Bima. Merci pour oya munene, bosali pour na papa. Hier, nous avons été présents, nous avons vu les images et aujourd'hui, c'est une surprise comme ça que j'ai dédié à Bandegonyo soya Bima. Pour honorer papa. Coup de chapeau, on va terminer avec cette image. Moi, je te dis merci. Michel Mombongo Obela, oui, bien. Oui, oui. Ah. Pas moi quoi. Pena bima prida. Et moi, je bimisa nyoka no mo. Non, nga tu na tunika question na bimi. Mais répondre ngango sincèrement na ozana plateau te. Distanciation. Dernier long la micro. Na mwana ki quadra lo baka. Ozo baby ça. Tena lo bika olinga. Yo polinga ko simba. Non, pas de problème, c'est là. Vous avez remonté ba affection. Au revoir. Soki koyela ngana bima na danseuse. Nyoso kaka makambo. Sikoyo question na répondre déjà na bima. Atuli soki koyela ngana bima na danseuse.
Ah. Bon, donc, on a profité de boire Kabatunanga, penza. Donc, Sid Boy Manzaka Malion qui me suit en direct de South Africa. Big shout out to all my people. Keep streaming, keep watching, keep listening to the new record Olandi Kunande Magambweza. Donc, allez sur YouTube en masse. Et puis voilà, NWE, big shout out to them. NWE, on est ensemble. Big shout out to Congo to Global. Congo to Global, bah blog, bah tout. Continuez en tout cas à push. Congo 10, continuez à push votre single. C'est votre artiste qui vous aime beaucoup. Inos, the young leader, Molodoy leader. Tigre, défouetté. Olandi. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelman vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac.